magie musu ezaki magie spirituelle o ezaki ozo salisa muntu ana sida olongoli sida kati na boye obwake ngo kata bangulu so to obwake ngo na kata basoso ozo mona différence siko eza yango wana na sida oui na sida ozo ma sida ya muntu longola ngo mais sida ngo pe fo ezala muntu atia muntu a sida kinde baloba voilà muntu mukili atia yango mais so ezaka ka sida ke ezaka ka nzambe ya pesio punition. Oh, donc oui, papa Kenzamba Zali. Oui, il existe Nzamba Zali pour se dépendre la capa Nzambe. Nzamba sala biso nyonso par rapport à quoi Satan za avocat na biso. Yo mona un jour Nzamba ko panza mukini obunga bebisa mukini naye okomona pe Satan na porte so kotsa kabatu. Oh, ya solo. Yo kota po ebike mabe ya mutu. Wande ko solo na Satan. Na bi Nzamba za likolo, Satan za na se. So comprendre que histoire tanga histoire ya Job, ko comprendre que Nzambe na Satan place bazaba yokanaka amutu moko ayebiki aza mwana yabi utilité na ye parce que yo bando mona passe bando yana mukile ko kuta kumba Satan papa na mayo kuta kumba Satan ba koko na bilo yo kuta kumba Satan siko Satan ngwaza na kaka eske Nzambe aza na force te akobuma Satan aza na force akobuma ye mais atika na mukile yabi tina nini atika le mukile journée ngana ko panza ko mukile ngona ye oleke Nzamba akota na porte mais moni vraiment que ye mo ba ange mo ba ange on a te moni mas ye mo ko oncle Satan atelemi la porte. Maman journaliste comme beaucoup nani Nancy Bassé les VIP abiyo kota kotal na rose quoi marcari primacour ya tout to primacour ko tulungula ko primacour eza science moko ya mabe ya makila faux certes ba primacour oyo ka bangulo batanga ba komba Jésus mais soki otali bazana ba journée na bango oyo bango basambelaka o babenga bazoka connaissance spiritualité o to benga to musu babenga ka ba mala aza ko na ba islam benga ba professeur o atangisa mutu connaissance atangisa mutu que veut dire kora eza ndenge nini atangisa ba vexer coranique pour ça là pour na nini tena longola ete mutu azana kindoki yo sala bato mabe endo mabato elia bato ndako oui fona longola ngo atayo moko vuma mutu azo sala bato mabe lobi alia su mutu akufa na sama bele non il faut na sala nini na longola tango ke musala ngo eza ya kosunga ba mambo akufa bongo bio boma bato te ngala boma kate na lia ka bato pete ouais za magie yoka na yebisa bina file wana ozo bina na yebi ete ngai to solola na pesa vie na ngai mbongo na pesa $11,000 nga normalement lokwa naza mwana bakongo muta ngai yemela nga eza faire na pesa mbongo na pesa ki mbongo na vie na ngai ya bien mambo musicien so matiki na zu $11,000 na pesa faire yemba na 11,000 na zu 11,000 na pesa ye normalement muta ngai yemba nga eza faire tango ya komi awa amoni bina fili azobeta azwi mbongo wana akaboli yango katikati aki akepesa mbongo ngo pa nani azwi mbongo akepesa ngo pa bina file ayembelanga Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, soit bien Michael le loup, mais babi, non, jamais vu. Tout ça, on a vu sur l'émission. Tout ça, on a vu sur l'émission, on a banganga penza, mais oh, ils ont somme. En tout cas, mettre le compte, tu peux lire. Non. Oh, tout le monde, non. Mama na ngai bongola matoi o kalisolo
moi na Londres maman Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo moto bete ba tampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo simba kate, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota mais avortement pe ba fausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vina yo mobali ya kima aboya yo mwasi ya kima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix ou la Réunion benga numéro ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la nouvelle tendance. Merci beaucoup de la confiance et fidélité. Vous pouvez vous avez toujours branché ce côté de la nouvelle tendance télévision. Paix à l'un des télévisions. En tout cas, vous avez branché ce côté. Bon, pour te mettre dans mon malam, tout ça là que vous serez retrouvé des images na biso, vous serez retrouvé des émissions na biso. Quand je me sens que ce pays ça vient de passe partout. Tout ça là pour la musique, au sport, politique, analyse partout. Les autres bino solutions, bino émission moko au munyo ça se retrouver tozana lelo na maître Arnaud Ngumba na sur bato bandako mingi bo na boyebiye maître Arnaud Ngumba oyo mikolo azana succès na ndenge mukete pour ça misala o ezomonana donc na ye peut-être le tokobeta masolo ya carrière na ye tokobeta masolo misala na ye tokobeta masolo spirituel toyeba asala kanini azofula banani po azofula na ba mise le tokolo bango azofula banani asala kanini est-ce asala makambo wana ye moko to akoma kosomba mamususu ne banganga mususu bakoma kosomba en tout cas tosola na ye toza déjà na temple na ye bonjour maître. Bonjour maman. Boni. Et lui qui osanga ba problème. La ça va problème quand le maître. Maître ba bo na biso se présenter ba obayebi ote maître ozanani kombo ozanani pe osala rani. Ouais, naza komunanga iza Arnaud du Mwanda Alliance Nguma. Tandis que tu as bien na combat Arnaud du Nguma, naza maître en métaphysique, maître spirituel. C'est ça là. Ok, merci beaucoup maître. Ba maître va comme tellement ébélé makasi. Toka o maître boy, maître mais kako expliquer biso. O banda musala oyo wapi pe na âge nini. Bon, ngala banda musala o banda na ba partie ba match. Ndimo na banda na âge 9 ans. Na banda muna makana mona matadi. Na banda na ba terrain nde banda ka ba terrain o travail ba match du ba tembe na ke église na za acolyte.
nazo ki l'église catholique inde na yo sala ba science benga kana église catholique ngo Sainte Rita na yo comprendre ba Sainte Rita pende nazo mata na développer musana nga petit na yo benga na kombo nguma komba nguma wana euta wapi pe ozaki na matadi osi retrouver na kin ndenge nyinyi pe komba nguma wana euta wapi bon nga siège eza na matadi siège eza na matadi nyonso awa nazwa kaka po mikilage luluma abisenga msuna zwa ndako pona ndofuta ka hotel ofuta ka chaque jour ka $30 te zwa ndako nazwa ndako mais siège nyonso eza na matadi komba nguma euta ndenge ni donc nazalaki ko sala ba jet trop oizaka ko ba nguma basalaka donc c'est que banda bo moi déjà oyeba ko zala am dans makambo soki na meli exemple poto na bino abiki bire kota te c'est ça qui bato bono bakende zala ke mutu o mystique koma ifa meli ka ngobinga yoza nguma ya ngona pe komba na kinda etikala on a yaka misala babingisa ngai bataleta bata gouvernement bata passer par là babinga na musala nga susana iza na sali musala mais iza ki à chaque fois so baye bako loger yo e musu bako pesa ope mbongo ke yo moko luka hotel no vanda tango na luka na vanda na yebisa te mbongo ya mbongo ebele luka place moko vanda so to futi garantie inane o vandi ka okinda uzonga no matadi mais siège nous na matadi. OK maître Babara muto bimaka ke pas muto maître oui au tseba catholique est-ce que ozote mutu wa forma yo pe o ida yo ti okoma na ba niveau auto omi bima kaka yo moko bo na catholique no lobi ti bazali net bana yo kotanga pe ezaki ndeni formation bazali ngala banza na formation na banta na uti catholique na na gagner dangereux on na yaki na pa vina nga kufa que son âme repose paix comme na ezalaki Paris 12 maître Mambai bana poto batnyoso bazana poto Luanda par là au bayibi que maître Mambai bayibi très bien yazalaki maître nanga mais anyoko linga pe mingi do ya bana sanga na cimetière to ko kinde bona bandi boya tali musala ezana ngote biso yo faut kinde cimetière boye faut ne ko sala bomu na ya na ete nga ba somo donc tangu ya kufi na yezo maître musu maître Daouda mais Yesu kwa azali ya musala musu zakasoki na moni ki sali moi pasi muke na kokia ngote na mango pana sana nzela boma maître Daouda ye akoma ne chasseur ye na ngasi to moni boya akoma ni kwa so moni kwa azamo kwa zuba mais aza normal ami mambo ya sala ka lokola ya vie ya trop ya mboka aza na ekuna ba maître ba intanga mais par ça bakoluka recherche kuna ko bakisa connaissance na bakisaka ata yo soko ebisinga mutu moko azala kimbate ke kuna zo sala boy na ko kende komila kisa comme soko na yebi te mena yebi. OK mais t'expliquer biso na yo za ndoki to za magicien oui so na yebi sibino ki na za ndoki te bondima te oh to za na deux façons ba sortir ma magie toi na magie sorcellerie toi na magie rouge toi na magie blanche toi na magie spectateur magie musu ezaka bato musu asala démonstration magie musu ezaki magie spirituelle o ezaki ozo salisa muntu ana sida olongoli sida kati na boye obwake ngo kata bangulu so to obwake ngo na kata basoso ozo mona différence siko eza yango wana na sida na oui na sida ozo ma sida ya muntu longola ngo mais sida ngo pe fo ezala muntu atia muntu a sida kinde baloba voilà muntu mukila atia yango mais so ezaka ka sida ke ezaka ka nzambe ya pesio punition. Oh, donc oyeba pe kenzamba zali oui il existe nzamba zali pour biso se dépendre kapa nzambe to lo bananu bino ba magicien na bato ba pasteur ba sela nzambe so peut différencier bo différencier on ndeni to bosa la musala morote po tangi ko nzambe po jamais to monara muto nzambe atanga komba manger non to basala ngo na to basala ngo ya obatama mais makamo obike oyebike nzambe mutasala biso nyonso nzamba sala biso nyonso par rapport à quoi satan za avocat na biso yo mona un jour nzamba ko panza mukini ya bunga bebisa mukini naye okomuna pe satan na porte so kotaka bato oh ya solo yo kota po ebike mabe ya mutu wande ko solo na satan na bi nzamba za likolo satan za na se so comprendre que histoire tanga histoire ya Job ko comprendre que nzambe na satan place baza ba yo kanaka amutu moko ayebiki aza mwana yabi utilité na ye parce que yo bando mona passe bando yana mokile ko kuta kumba satan papa na mayo kuta kumba satan ba koko na bilo kuta kumba satan siko satan ngwa zala kaka eske nzambe aza na force ya kobuma satan aza na force ya kobuma mais atika na mokile yabi tina nini atika le mokile journée ngana ko pantaka mokile mona ye oleke nzambe akota na porte mais moni vraiment que ye moko ba ange mona ba ange na témoin mas ye moko oncle satan atelemi na porte maman journaliste kombo tunani Nancy Basile VIP abi yo kota
yo osalaki nga mabe yo osalaki boye ozodégage bango libanda bango na rien azala avocat na biso ngo défendre biso kuna soti juge na biso mais nzambe azotalaka ke mutu musala osala na mokili yango wana de so na biso na minute oki nga na ndoki te bokondima te parce que o nga na kosala eza sous forme ya kindoki ozo comprendre alors ba makambo ya ba pasteur biso na bango tosalaka mambo moko te bango batanga comme magicien te mais biso totanga bakombo ya nzambe connaissance spiritualité ata oza na ndenge ya kibonzambe yango mwana bato mosusu azo ote na osambela yo tosambela ka nzambe okozwa kaka zala patient soki oza na connaissance spiritualité te connaissance wana ya kotiala moto loboko moto abiki okomarche te donc faut ozala moto otieli moto loboko moto abiki ndenge tokendaka moto na bascience chrétienne biso to mokito kuma kotiango soki obiki naza na science chrétienne okomona ngo mabe science chrétienne okote ba science c'est quoi science chrétienne ça se culte différence ni ezali ezaka ka science nyonso zaka eza dépend de ka place wana ezaka connaissance soko tali na rose quoi marcari primacour ya tout to primacour ya kutulungula primacour eza science moko ya mabe ya makila faux secte ba primacour oyoka bango batanga bakomba Jésus mais soki otali bazana ba journée na bango oyo bango basambelaka o babenga bazoka connaissance spiritualité o to benga to musu babenga ka ba mala za ko ba islam benga ba professeur o to tangisa mutu connaissance tangisa mutu que veut dire Coran eza ndenge nini atangisa ba verset coranique on se comprend ba pisome coranique azo tangisa bino pour comprendre spiritualité eza nini ya ba pasteur musu auto landa kuna ya pastoral tango abimi alandi susu makambo musu te ya ba lati ka talk wala ba lati ka bango wana esili on comprend donc il faut ozala na ba norme ya kolanda nyonso za nango so telo boko na mutubu yango na ko passer musu kesimba kisi azana connaissance spiritualité oyo ba kolanda kana kata bible to rubaka bata ba mati kana kata bible wala basaka makambo be na kata bible bato amuna ngo eza kisi te mais ce qu'on yebi bible bien oyebi connaissance na kati kuna ndeko comprendre ki musu eza satate mettre na kati ote ndeto laki na début lo baki ba connaissance musu zongo na ba église catholique nde bato bakizaka basango baza bato bakisi moi je suis catholique na bato bakizaka basango baza bato bakisi na le bel no mote bato baza d'accord nango est-ce que basango baza bato bakisi non ça to bazaka na connaissance oyo lobi non baza na connaissance on na yebisi yo mokili faut comprendre ngo za na spiritualité ou comprendre mokili eza ndenge nini pour comprendre il faut comprendre il faut que ta spiritualité ko comprendre non sango ba bato ba système mais bazana ba connaissance on na sango umela kana kotanga ba père hein to bengo ba père ba abe kututé ba père ba umela bazoka tant ya kusala nini ya kutanga atanga bino ko konza tanga nini atanga de connaissance spiritualité akobisa ngo aye bango eza nini yango mona kesango so wa yebisi boye esala maka mais biso lieu to koma ko benga OK o spiritualité na tango kala ba belge to bazaka na biso basango wala banoki na ba cimetière mais donc doctrine ya kala oya genre ba okilti wana ya kala wana ko sambela bongo no tinda ka bongo ke ndezana il faut herbo il faut que nous kotikela bato ba biloko na ba cimetière ko ko sala ezate ke zo sala mona bato musu na cimetière ba kufa kate ya mutu mususu nzambe a permettre tana ya kufa na mokilité mais mutu mokili ya bomi esprit ne osuka wapi le minimum bongo yenga yenga oui ça moi ko ça ni na cimetière que lesa ba sa ba to la ba yenga ba esprit ngo yenga ki lesa ba ngo ba bima ka to mona ko kendaka ya dif ngapi nazana kindaka na mutu na kindaka so na za place on a kinabi ki ba journée ba non mais na za kini bo franchement na biso vérité na kindaka te parce que bino kini mneza mambo belé o kinde boye l'état ti o maboko e wana yo ki ko na yo ko sambela ko sala mambo ne ko so sala ba mona ka te ko ko tina cimetière za socelegi donc eza ngo socelegi ki ba te belé banda ko belé ba cimetière za ko mambo bete mais trop ba awa sorte manger c'est belé ça biso ko c'est la magie ngala la magie rouge la magie blanche pardon la magie sorcière la magie noire na zappé même temps chef coutumier oh mais avant to kota na makambo wa magie wana yo jeune garçon boy boga pas plus bazu teki to ba pesio beauté ba pesio taille bien ba pesio on dit mis ko dans ka magicien on dit mis na ko comme ka magicien na âge na yo boy yo biloko na biom ça que on est na âge o mais disons yo ça nga mabete parce que nzambe na mokilo asali ba porteur asali ba mécanicien asali ba joueur asali bato baza bato ba pangusa bana bingo ba bonne toutes sortes bato na mokilo nzambe asali bango il faut basa nini bazalaka mais pourquoi pas biso intervention ko keni mutu moko alanda ne makambo ya connaissance spiritualité te akepa pasteur akoki makambo ande ka wana te mais ayepa na nga sali nini abiki yango na biso bato bo faut ça nini tozala
et compliqué parce que nalaka bien j'ai vu ça condition nalaka sans condition tongo etani na lamuki na kisa na makamuna za pour ça ko sala na sali na vaka sans condition bete so ko solo ba magie aux en 3 sortes magie tangi oui au sala magie wana musani yo salaka ma magie na msala salaka tangi so madame neti tangi magie rouge na salaka boye bat mais ba dans partout ba comprendre surtout magie rouge ezaka mingi po ba obasaka na politique magie rouge azana makasi na spiritualité ya dépendant spiritualité nyonso ya mboka na yo donc yi azokanga tanga na mincho sanza spiritualité makasi mutako kanga ezaka yi ata simoki mbango na nkamba otomona bato bakinde prisa ki tofuka soki lelo bangi bakanga ye bakokanga ye vous comprendre alors na spiritualité oyo nga na salaka et dépendant mina saka bato politique balongoli yo musala na facilité à attraper chef de l'état na facilité à attraper mutu musu emso azana spiritualité moko likolo po basa nini bazoma ko signer papier no sa nini ozonga tozongi na magie magie noire eza même makamba un pouvoir ancestral bato ba comprendre ngote bato amona ka magie noire eza magie oza ndenge magie blanche non ndelende azwanga balola ngo akombisa ngo magie blanche mais eza magie noire eza ka iloko eza to bengake pouvoir ancestral au loko la bateau musu bazaka baza ba président baza ba nini ba gouverneur baza pour ça boye biso de soko ngoya na ko salela o mingi pe ka ba loko wana soki na longola exemple sida na ko longola na magie noire so longola ba ka monio so wana o maladie moko ekote le na kata nzoto maladie moko ya mabe ba to boake le na ko longola na magie parce que kuna les autres dépendent de magie noire et ça na magie pe ya sorcellerie. Ils appellent la magie nyonso na kati, c'est la koko kindoki nyonso wana ezaka na kati wana. Ils ont ba chef coutumier tout na kati. C'est que yo so ba yo mwana to mukolo mo longo de kindoki olongola te. Bon, soki ba ilinga mwana. Mutamoni katiki na kindoki. Kindoki abi okene de vivance de l'église te. Aye pa mutu aza magie, aza pe na kindoki alongola ko sala mpona nini te na longola ete mutu aza na kindoki yo sala bato mabe endo ma bato elia bato ndako oui faut na longola ngo ata yo moko vuma mutu azo sala bato mabe lobi alia su mutu akufa na samba bele non il faut na sala nini na longola tango ke musala ngo eza ya kosunga ba mambo akufa bongo bio boma bato te ngala boma kate nalia ka bato pete nga parce que ndoki nanga eza ya kobatela bato donc soki oyepa na ngai tozana deux sortes ya makambo totuna quand même musuma musu bimisango na ekante musu ezaka to bimisango par rapport ya kosola mutu la téléphone par rapport okuta na mutu ya kosolisa mutu donc tolobaka ma musu wana ezaka oui mais ko boma mutu eza franchement eza mabe na ko boma mutu ti na ko lia mutu te parce que na famille na nga nanu premièrement surtout zongi na pouvoir ancestral famille zo pekisa makambo ya ko boma biso na mboka na biso towela ka mabele te mais pourquoi na ko zo mabele na zo exemple mutu moko boy na wela na eloko na bomisa ye non il faut vivre na mokito tika nzambe tant mutu asala mabe koninga ko boma ete ata mutu escroquer $20,000 $40,000 tant yo zo sala ye mao okangisi ete na prison tika bongo po moni akofuta te tika bongo tala ye suka ne ko sukela inde ndenge nini nzamba azaka juste et bongo magie sorcière ce qui magie sorcière magie sorcière c'est que eza magie moko eza extra donc ya magie moko ya mystique magie wana biso sala ngo bato baza mima to ba prison wana prison moko makambo ezo déranger mutu na bébé si mutu na yo wana ko magie wana bato bapumbwa na buto komona manga mana lamuki yo muna yo bapumbwa si ya solo oui parce que na pouvoir ancestral pumbo penza posa ngo bato na njita ko na pumbo ka ko pumbo te na sens zo rubila wana voyage astral OK voyage astral exact qui ça ngo fa ko bato ça voyage astral na kina pumbo to bato so te kindoka ngo peza différent voyage astral sens ni moni la libongo donc yo kindoka VIP voilà na lal na ngai voyage astral na kev mana matina ndako nayo oza bien olamuki bien o tiki nzoto to ga on a tiki nzoto ce qui peut boye pe na ndinga kidiba on a lekana ki par rapport à solo kuna na tika likoto pe na sa nini cadavre et bon ba teng moi ba tout ba film ba changer forme mozo ngezati na ba film wana ulanda ngote za lokoto ba film so Niger quand film ne so Niger za ka bien za film ne so Niger makamune so sa musu sala makate hein ezala ka tata makaba condition musu ba sala ba kiswana so ngoto tala bien et pesa bino kanda te ngai pi anga kanda te pesa kama yele ba sala ka bien po pesa musu mayele ba musu ba bloc musu ba inde uluka ko boma batu ba boma ka batu te mais musu ba sala ka ba lexa mayele pe makas trop ko sala makate makambana basala OK maître obomba te poto kama solo to yebi to zaba na kinto yebi musalo sala ka to yebi ke fuli ba mise bele muto le bosuno o sa 6 minutes ko mise bele bi na filer to yebi ke muto fuli to yebi ke sala makampenza muto na programa mikanda na poto baba epesi what's que ça imaginer
bana maman oyo tolobana toyebi bien ko wanga nango te toyebi ke mto fula bina file za yo sokolo kona yebiso boya franchement ouais eza machine yoka na yebisa bina file wana ozo bina na yebi ete ngai to solola na pesa vie na ngai mbongo na pesa $11,000 nga normalement lokwa naza mwana ba Congo muta ngai yemela nga eza faire na pesa mbongo na pesa ki mbongo na vie na ngai ya bien mambo musicien so matiki na zui $11,000 na pesa faire yemba na 11,000 na zui 11,000 na pesa ye normalement muta ngai yemba nga eza faire tango ya komi awa amoni bina fili azobeta azui mbongo wana akaboli yango katikati aki pesa mbongo ngo pa nani azui mbongo ke pesa ngo pa bina file ayembelanga en tout cas esepelisa ngai te c'est ça que bina file na komona boye na mona ete na ndenge pe nzembo yako yokusanga nzembo ke nzembo bimi yango yo oh c'est vrai donc ko nzembo sepela na ngote to na sepela ki na ngote parce que nzali na posa ya yembela ngai te na ina posa ndeko na nga mu Congo mona ba Congo ayembela ngai eza faire parce que na pesa mbongo ya faire et bon ça atate que bobengana boso na bina file non to bengana te loko moko te parce que vie na nga na pesa vie papi vie moko aza bon na solisaka ete bandali na solisaka ete susute parce que ça ma momoko boye ezalaka te mais panzali que to fula bina file to sali ba sauter page wana omoni bato mukilio bazaka koloba oyo bazana porte kwa koloba bazana posa koloba oyo bazana posa koloba na yebi ete na kutana na yete oyebi Kongo ndenge ezalaka ata mambo eza bongo te ba loba ka mambo eza bongo ata mambo eza nango bongo te bino ko insiste que za bongo na yebi ete na mona ete vie na nga pe pa yepa benga ota benga ngai mais yeba ke kimo bimbebi ke mto fula non batika bloko wana na yebi o fula musicien o travailler na musicien na fula kana musicien ça kana makambo ba musicien te na yebi mama oboya yango po mbongo mukie to de to na makambo susu tuninga ni ndoki asali ni ok merci beaucoup pendant que vous comprendre que mettre une file ne bina filete après c'est un bon on est pas père va yemba ye ba détourner ba ke dans bina file ayembi donc nzembo wana ndimi est interface za la patate naninga ngote parce que téléphone nga pesa te ok merci beaucoup maître to lobi moi mingi to mo na pe dans démonstration musala ni maître ça là to se retrouver juste après et loko na lubabi na Congo pour ni mozala ka boy comment boza boy na Congo trop bine bondima kama luba ya mutu luba ka te ta bine ya osala batu ba bosa pe na temps bosa ka ba émission au vendre kasi yango to yoko luka po to yebi bongo to bike maître faut ça ka démonstration you can expliquer mais faut ton nzima you can expliquer démonstration za musala te ezani démonstration eza eloko oyo ozokoka kosala po bato bamona kaka kosala démonstration bongo sikoso naza na ngai maître natalaka te na tabaka mais ba maître moni problème c'est quoi ba maître mususu baoleka na ba TV baocha mususu na berre baoleka em ça sala to akenda kosoma démonstration pa muta sali boye ke muta sela ke makambo maya mili akisi e komi ko bangisa bato balandaka biso bato bazana besoin na bino et comme il bangisa ya mwana démonstration pesa la nyimto ata émission ayoki lobi na miso balinga preuve à l'appui miso nda yoki wa comprendre makamino makambo ke boye mais mutu muso linga amona komona ya mwana to sengaka bato yeso ba comprendre oya komona yeso ngomona makambo na yo ko supporter bon en tout cas non supporter yo ko supporter mamona ngai to mona non démonstration ya ko supporter makambo ngana bato bona nda biso baza prêt makambo yo ma pour ani za kaboye ozo banga nyo comme ose kozo lokwa bato basomba démonstration yango zo boya okanga na sala somba na ko somba démonstration par rapport à quoi la koza démonstration kasi bato muso poto monde okokotana okomine chiko banga non nazo banga te nazo faire expliquer yo faire comprendre que démonstration za la musala te ça il a des mutu musala to bengi yo je le benga yo bamona be to ko fanda pe boy na teli yo pe voice na te oku mutu atindi voice nga voice ke o papa musala ngana usala ngai en tout cas vraiment merci bona yo sala foi sala na bien bongo to ebike o eza chombo ebiso ko zona peka be ko zona peka ba GM mobala mu ba GM na ndenge ni e ko zona peka ba GM ko tanga na komba muna biso na l'action na numéro te to sa démonstration bato banzima kana maloba baza o balinga pe preuve à l'appui et bi dans ta vie à la théâtre ne preuve à l'appui baza comme ça na sala iloko za la posa ko ça OK to ko to mon démonstration se retrouve juste après bo banga te
Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, soit on bien Michael le loup mais babi non 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 jamais vu tout ça na biso émission tout ça na biso émission na banganga penza mais o eza somo en tout cas mettre le quoi toki polien non 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 oh tozo mona non 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 en tout cas nga mo na benga nga mutu atembe nga mo mutu atembe na na tembe mo na sala na nga émission ba maître mais oh maître oui o bi ko bangisi na musenga mutu pasi o mone ke o chu musike meto ando ki makasi est-ce que ba ko non 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 tango yo obengi ndo kangi bongo elimo ete osingi biso te mongo eza avant bokende to bokende bino na kozala biso soko zaki na posa oyebisa ngai avant to banda biso nga na posa mongo ya kolia mongo nyonso na lia oya soki posa na posa nango après émission oye to signer na contrat to sali wa posa to sala ozwi donc c'est que sope mutaza a besoin obimisela mbongo bon kobimisa mbongo twana eza ma secret personnel ezalaka ya kosona téléphone dozo na posa ya contact soko ntango kobenga obengi toyebaka siko koma ya kosala mabongo maître boso mutu alingi oede asomba démonstration pas comment ça non kosomba démonstration na koteka te mutu azosolola azobaki yi azoteka ba démonstration et tant que azotekela bato ba démonstration ezalaka te batekela mutu démonstration te parce que ya esprit ototizaka na code siko code na yo comment yo kopesa ngo bato musumu bali bakoma kosalela ngo ezalaka te code ba travailler kana ngote to soko ngo sala démonstration osteka démonstration faut okoma c'est que mutu wana aza magicien aza magie asala ka magie spectateur magie basaka na basale bazana ba numéro na ye azuaka apesaka te kuna bapesa ba code okola ngana ko zwa démonstration maka oyo na uti na musika na kena place na kei na zongi na kiti na sufu na kei ba mbongo na banque mondiale na ndenge na ye awa siko yebisa ngana zwa na teka numéro oyo non na koteka numéro na te eza eloko moko boyeke ndenge na sali numéro eza ya nani ya ngai na koteka numéro te na biso yo comprendre ngai mala non ko maître to moni na ki somo moi na changer na ko ba question ba ko maître na ki somo est-ce que au sali la ka ba politicien est-ce que bato basio bazana besoin mabala bato bazali bana bazana besoin mikanda ba o bazana besoin ba voyage est-ce que biloko na po sala mikanda on a sala kango penza te na sala ngo penza te parce que mamba mikanda mingi dépendant ezama masolo moko boza masolo succélérer mingi ay kotaka mamoko déjà comment on sala bon boya ka bitumba muso ba famille bato mususu musu za coutumier kota mamoko ba pouvoir ancestral et bon makaba bolingo mamba ozitali makamba bolingo mobali na yo akabwani na yo akabona ndingi moko ya mabe na kosala mobali na yo ebo so lingi olinga mobali moto linga mwasi moko mwasi moko olinga mwasi na chiboye ngai na sepela na mikilage de lumo mbala mwindo la noirceur de la presse na sabi ke ye photo linga nae ouais na kosala ebo so ya mdenga mbali poko kosala otokozo lokola ba Brenda Tangi azana Paris Brenda Tangi lokola Brenda Tangi aza muntu nanga biro na ngai na solisaka ye bien a partir ya kuna okokupe ko benga ye a partir ya kuna na kosala mote na posa boye bo solo kuna mambo nyonso bozana mambo na bino nyonso ngana zeli awa na saleli yo musala yo kozwa biloko musu na kotina ebo kofula mutu afula ma oye na kofula mais kofula siko eza na makambo moko eza mulai po comprendre ngo eza mo passe to bato to benga bango mais na fulaka oye na pesi yo PV na matisi yo okei pe ozipe makambo. Ok maître, to comme ils ont chité vraiment vers la fin de mon démonstration mais ba magicien ba ngalo kuta ba komi ebele ba be samsa na bino et ça que ba komi ba yato 5 démonstration to mona et ça que ba komi ko banga ba mi ko même so ba journaliste ba ngambo to ça l'émission ba nouvelle tendance total makasi donc mutamoni bo mutaza ba problème ambebele au lukani abenga mais mi ba mo ça ba aventure ba be ça no musala oko ba ni pour ba tabongo mo pona batu oyo bazo bebisa musala et ça la biso ka pasi lokola ngai Arnaud Dinguma naza piraté na Facebook ba confrère na bino moko
oh tout ça la bango ba émission ba pirata voir ma numéro na ngai ekoma mibale. Oh ba koma ko pirater ba biloko moko boye eza bien so na ba compte Facebook na ngai eza ba Arnaud Nguma ebele ba ti ba photo na ngai ba pirate ekomi ko par rapport ba ko zo apé bo ça na émission na pesi numéro na nga mais boke nguna bo tourner numéro sans compte heureusement biso a ezala donc les amis na pesa numéro na nga awa ezate ki numéro moko na bo sani ni bo non non biso quand on pesa numéro so ba benga pa biso ana facilité ya kulipotika voilà pour le numéro yo na contact on a pour so zwanga plus 243 89 91 135 16 plus 243 89 91 135 16 wana obenganga ozwanga moko te ozwana no chef na ngai yo te boy na page Facebook na ngai suko na poso kolanda ngai pe ba ligne na sala ka kolanda ngai pe kozwanga maître oza moi na moko te ozo former pe ozo former petit le comme le quoi mon génération nga boy na mwana te parce que toi na respecter na génération to ko la boy na mwana te na ko lakisa makambo parce que mutu moko ana respecter bato ana respect bazate donc faut on a lakisa mutu aza respect envers ngai na yambaka bato bazana na bango déjà mutu aya ti azate mais nazala mwana moko na bimisa maza ya na nga mukolo franchement za na kabinda ana kabinda na bimisa place azaba mbote bele so pe atala kamera benga nga pete eloko moko te so mga na difficulté abenga mais osam sala na mona comme si asala ka penza te parce que numéro o na pesa e mutu na utiliser ka ngai moko na tala ke eza ma kilo te za ka kilo plus za ka kilo ya toujours souple ya ko la numéro na to sala na umeli te na sala bato muso za toki transpirer pour le moya mais yo comment dire comme le comme le muso voilà ce qu'on a outi te na zala ka wana me na outi bato muso ndia sala ko umela eza différent na bato muso baza ke o sentir que a outi a permis au conso sala émission mais ton no balite oui na na balje et ça passe te pose moi si moi so banga te il faut o l'accepter wa fozo nga penza kuna matali penza uta penza kuna na zakut na basi wala ba brenda tangi bango ba brenda tangi muso ko zo misinga mutu moko zo se plano awa mais to be se ka pour ba leke bele te na be se plano pour la sens ni o ba se bele akoye bisanga mutu moko asepeli no arabiki na base bete ma yebisinga ke mutu moko comprendre asepeli mais te que ça mutu neto pe comme na suka na ndenga ki chef coutumier wana pouvoir wana zo ya papa to ya ko kwatikela pouvoir naza côté ya mama na côté ya mama oze né de la famille naza na côté papa naza né de la famille ba mikolo nanga baza disons ba comprendre ka oza mutu amolimo wania na maye ya mutu ezande ekese na bato musa na ba koko musa mande vutia na ba village akwa mukolo mais aza na moté comprendre n'agir à ma famille n'agir à 20 et pardon 68 villages village du Talambe pardon village Kyobo territoire c'est que Banza groupement du Talambe ko ba nyoso bala nanga ba yiba mboka nyoso ko OK merci mais toko na suka mo mbote na bayeba yo poto ka bwana mbote nga opesa kana mutu moko Nzambe na pesi wa mbote place yoza parce que yo pesinga elonga o pesinga grâce na sala ma parce que soki Nzambe yo linga kité Dieu le tout puissant ou ngana lo le tout puissant so bika Nzamba pamba ici ba Dieu le tout puissant ndiko pesinga grâce o pesinga spiritualité énergie vitale o sali ki ba bloko eya en tout cas vraiment OK, merci beaucoup en tout cas somo na ça na émission mais o na moni en tout cas ezalaki nde somo je dis merci na maître hein nous se payer ko recevoir biso en tout cas mais numéro de téléphone na niveau bandela lisusu batou ouais numéro de téléphone plus 243 89 91 135 16 mais na pesi lu pima na site yo nouvelle tendance la site nouvelle tendance en tout cas il tala mingi beaucoup ça sous na chaîne té tout ça la émission parce que mama be ko tati nga sala comme ça na ngai donc en tout cas so ngozo mettre ako penza aza penza nouvelle tendance o ngozo er nyoso numéro na ye en tout cas na sur chaque semaine to anda ko tourner ba inspiration étant ezo ya biloka sikezo bima to anda ko tourner ko so la bino boza un problème tuna bango tuna batango so baza la poso sala démonstration na limwa dans la salle ni yesa abato kabo mettre limo posi ya bomona bongo c'est la bomona émission ezo ya émission ezo ya bozela si elle a vu sur la démonstration oh moni ambongo oh nga kuna kisomo bo mona mutu ali mo ko longa ta mutu tsikali na kingo bilambeza sute na nzoto en tout cas aza mutu sala musala na ye pierre oza na problème
Programme musala surtout bazotungisa musala ne lo te bazongolo musala kaka bino otaka na poto bato bazana ba non dans ba partout oza programme musala banangola entre ma partout donc internet ekota olinga ba te kwa linga bato bangola ta linga bato afrique city o ba koso autre zi ba ka lukuta na sala musala to bangolé basola te basola mabe te ba o basola pe bazali en tout cas merci beaucoup botala biso prochainement bo mona ba démonstration et le kiro po ngamo na boy par rapport à l'équipe déjà par rapport à en tout cas na qui da somme on a yo ki siko na bomba non na zero ko somme mususu après en tout cas émission et nous a ndenge na ndenge merci na marqué tous ces vous na Suisse merci na viena na mosika sika liba mosika na Paris merci pour l'appel et ça nga bien encouragement merci na les grâces ndonga là merci na Hervé Mbari les États-Unis d'Amérique bien se boza branché bo conseil toujours ko landa biso numéro à mettre yango na pesi obeza affiché bo bengo ngo kutana et dans le téléphone kaka adresse yango na quoi bozala décider merci na Michel-Ange Lumé Mobala Mwindo mon réalisateur de Prière TGA to zane pe sou a Mobala Mwindo quoi donc bo conseil toujours aux branché ce côté na nouvelle tendance merci na boss na Alain Dele bye bye.